Merci beaucoup, Maman Rosalie, pour na kopé sangai lisusu maloba. Merci mingi pour na oyo nyoso wuti koloba. Pe ngai na koyebisa na ba peuple congolais te makambo tozali koloba awa nanu esili kaka te po ete ba congolais bazali ko continuer na ba comédie na bango. Bato mosusu bakotuna me pona nini papa Roger alobi boye bandeko. Ezali na bandeko congolais moko awa na poto bamibengi ete bango nde basala formation militaire awa na poto, bango nde bayekola kobeta masasi, bango nde basala ba permis de conduire ya char de combat, bango nde basala ba permis de conduire ya bamotuka ya basoldat, makambo ebele bele bauti koloba kaka ndenge bozali komona bango wana na babilili. Bandeko bakongolais mosusu balingi kozwa bato neti bazoba wana nyonso tu mpona nini lokola bayebi ete bakongolais mingi bavandi awa na poto bayebi bamakambo te, yango na nde balingi komanipule bato. Bandeko congolais tokoyebisa bino boye, il faut boyeba yango soldat nyonso tu oyo azali bien formé na armée, ezala na Hollande, ezala na Belgique, ezala na France, jamais ba autorité na ye to ba supérieur na ye bako autoriser ye pe na ndenge ya ba loi bako autoriser soldat ya bongo abima liboso ya caméra malgré azali koloba ete azali d'origine congolaise, abima liboso ya caméra pona aloba nini ke azali kobengisa ba ex militaire nyonso tu po ete basala réunion po ete bango nde balobi ete balingi basolola makambo ndenge nini balingi basala rébellion na Congo. Mais bino bolingi kozwa bato neti ba comédien ou bien neti banani, bino bokanisi biso ndenge tozali awa toyebi mibeko ndenge etambolaka te na armée ya bamboka oyo biso esika tovandi awa na poto. Boyebi teke mibeko ya ba armée ya bamboka oyo biso tovandi na bapoto ezali makasi mingi koleka vis-à-vis na ba soldat oyo bazali na kati na armée. Bandeko et puis tozali kokamwa ba formation yango bazali koloba bazwa ba formation ozomona kaka na ba explication bazali kopesa ezokende kaka juste ete donc debout ezate na masolo na bango. Bandeko oyo nga naza koyebisa bino bazali na bango ba vrai soldat te, ezali kaka ba comédie oyo bato bazali kosala mpona koluka ndenge nini ya kopesa influence. Bazali ba vrai soldat te. Un vrai soldat na koyebisa solo, un vrai soldat oyo azwi formation na poto akokota na babiloko buzoba ya busalite boye te epo ozomona kaka koloba na bango kaka ezomona na kaka bato yango mpe baza mayele te. Mutu mobimba azoyeba te ke aza ou bien carabinier ou bien nini ayebi te, azolobaka ya nazalaki kobeta nga nde nabetaka masasi likolo, nazwaki formation nabetaka masasi likolo, mais azokoka koexplike yango te. Tala toyebi na biso yango bien awa na poto batekisaka bateni ya basoda na bamagasin, bosombi na bino bateni wana bolati yango ale boye mpo bosala mwa nimero na bino wana mpo bokosa bato. Yo moko kutu liboso ya télévision ya caméra oza kokoka kopesa explication te na bakongolais ebongo yo bataillon nini ya basoda yo formaka yo. Vraiment ezali mawa omoni comédie ya bakongolais babiloko mosusu botikaka kosala ebi bakonzi ya Congo ntango batelaka bino basekaka babiloko bacomédie bazosala bakongolais bazosala na poto. Bandeko yo moto osali formation awa na poto et puis après avoir commencé la formation, allez, armée hollandaise etiki yo kaka dans la nature boye oza kon se balader pe ovandaka wapi soko totali ba numéro na bino ezolakisa ke bovandaka na bino na Belgique. Alors bino bozokanisa ke armée ya bamindele awa ezali désorganisé neti kuna na Afrique ana poto soki mundele apesi formation na kati na armée c'est que aza ko préparer pour atia yo quelque part, mais ezali teke bapesi formation ale po ale batiki po bimino na nature boye okomino kovanda soki na Belgique, mais bino bozolinga kosakana na banani bomoni biso bazoba ou bien ndenge nini.
botika ba jeu na boza ko sala tala o eza susu moment ya ba jeté o ekomi moment o ke peuple nyosu a réfléchir pour te bande ya kotonga mboka. Alors botika ba comédie bozali ko sala ezali na tina te po ete tout to comprendre pe tout to timbeli yango ba influence to ba comédie bozali ko sala wana e ko simba lisusu te. Tango bino bozali ko sala ba ma comédie ya boye na Congo bazali ko seka. Bino bokanisi ete tango bozali ko sala bobolobi ya te to réussir bango mais bozali ko yeba te tozali ko seka po to to yebi ba comédie na bino. Boza koyeba kaka ndenge mokili ezali kotambola te parce que bolingi ko vivre kaka na kati ya comédie. Mama Rosalie na zongseli o maloba. Aya apesa mayele na ye po ete mboka na biso etongama mboka na biso ekende liboso ba distraction ezanga tina ezali na yango na tina te. Yango oyo tozalaki na yango mpo na mokolo lelo yango wana tosengi na bapeple congolais bozala toujours na kati na komona mosika botika te ba distraire bino tango nyonso po ete makambo ya malamu oyo ezali kosalama na mboka na biso balingi kolobela yango te bazali ko distraire kaka ba diaspora congolaise na masolo ya lokuta pe koloba ete tala ndenge mboka na biso ekeye epai ya bapaya kaka masolo batikala na yango yango wana alors ke mboka ezali ko avancer po ete bato mingi oyo bazali kokende na Kinshasa bazali komona barealité pe bazali kondima pe bazali koloba ete ya solo mosala ezali kosalama. Kasi bino bato bozali ko distraire ba peuple basi ba comprendre bino pe basi ba kwesi masque na bino ezali na tina te ya bilobela mwanza o tozalaki na yango wana bandeko bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino eloko nini oyo tobombeli bino. Merci. Bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete moyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto azwi na ndenge tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zoomel.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.